ozana ba diplôme na mosala kate oza moi sende ni ko fana na ye olesa ye osale boyo kipe bande ko na ye bande parce que soko bali moi c'est obali na libota ni mbimbati bande ko Congo Impact News to kutani super numéro ya sika lelo tozolo bela ba avantage ya kozala monzemba na ba désavantage nango ndenge na misana nazala nga moté na plateau na ba toujours ba invité pour na bino lelo nga na bien invité pour na bino cette fois-ci mobali na kombo ya Paul Mose menga benga ke Paul yemoko azali awa ndeko Paul na sepel ko yamba ona plateau na so na sepel mingi leo ya minga ni missionnaire. OK Paul azali awa tokosola na yende bomoni aza mobali akopesa biso ba avantage nini ya kozala montemba pe ba désavantage nini ezalaka ya kozala montemba boyebi ko vie conjugale to kozala na libala to kozala na libala te yango eza une grande partie ya vie na biso à part misala to sala à part koluka mbongo mais makama bolingo pe ezalaka ezwaka sous partie monene na vie na biso donc ezaka important bolingo na kati ya vie ya moto na éviter ndeko ya Polo mekana no ko se présenter Polo azanani na ebika Polo azamona bandali na kata tongoni ya bio bolanda de partout eza Kinshasa eza na Mikila Poto ato na komina bandalunga précisément na baba tongo diska yemo Polo Mose azwami mais à se présenter azali nani comme na ngai Paul Mose nazali mwana na botami na Kisasa nazali mwana na botami na Kisasa nazali électricien ezali misala na pona vie na mobimba donc nasali yango ça fait 47 ans nasala musala to benga Paul Mose marié te tata ya bana te naza tata ya bana mais naza marié Paul Mose azali marié te kasi azali tata ya bana kasi Paul yebisa biso osepeli kozala marié te yo moko to ekomeli na mte oyebi maman Lili le mot célibataire soko na lobi na définir yango ezali vaste mais ko définir mo célibat elingi koloba mutu oyo afandi ye moko aza na engagement moko te vis-à-vis na conjointe na ye oza komona mais kozala ba célibataire wana eza sorte ebele musu azali célibataire parce que etangama mutu nyonso akobala te musu azali célibataire atikala célibataire parce que akutana na baku ebele apréféré afanda ye moko musu azali célibataire par manque de moyens ayebi question nazwi mutu boye na olese ndenge nini musu azali célibataire parce que etangama ezala ndenge wana mpo mutu nyonso na mokili akobala te ya solo Paul alobi mutu nyonso na mokili akoki kobala te mais nzoka nde kobala nde toyebi kobala ezalaka esengo kobala ezalaka kosungana kosalisana kose complete o moninga azangaki obakiseli ndambo mpe moninga azangaki obakiseli ndambo mais Paul alobi kobala etangama mpona mutu nyonso te mais oyebi te ke kozala mpe yo moko na vie na yo ezala pe na makame ebele ezala pe na baproblème ebele mindondo mpe ebele kozala moto ye moko na vie na ye avivraka ye moko bon Bible eza koyebisa biso ke il n'est pas bon que l'homme soit seul aokite baboti na ye makambo to akende kofana na conjointe na ye esengeli ndenge wana mais baréalité ya mokili yango nde etindaka bato na bacirconstance wana mutu na mutu achoisir ka na ye bien sûr des avantages ezali kofanda yo moko eza pe malamu mpenza te parce que okoza na problème baka ya bamaladi na kati ya butu mutu akosunga yo azali te et surtout soko oza na bana te parce que bacélibataire mosusu bazanga mpe bana omoni so oza na bana te nana osunga yo na kati ya butu mpasi ya malade to ya boye donc eza mpenza malamu te mais nde na toyebiso mama leli bacirconstance oyo ya mokili yango nde moto epusaka bato bafana ndenge wana neti nini mibale miso tokota oza na badiplôme nani
mosala kate oza mwasi ndeni okofana na ye olesa ye osale boyo okipe bande kona ye bande parce que soko bali mwasi obali na libota ne ngobimba ti alors ba circonstance wana ya vie wana donc moyen aussi venir na ba besoin wana ezalité oza na idée mais moyen ezalité osandeni o préférer ofana no moko boye no makam. Bon, on est sur le plan économique et permettre peut-être mibale belé ba kubala mais à part en dehors de ça et l'homme sur les salités et que senga que mutu azala célibataire. Ah. Ezali non autant par exemple que baku ezali moi passer parce que bat mususu vie à célibataire aponango alingi ndengwa alinga fana ne bongo umoni ezape ndenge pe outi na famille na bino umoni ne outi na famille na bino oyebi ke to sa ba bantu to ba africain makamweza ke bele mutu musu tamsu ba proposer ye mwasi alingi mwasi wana te na motema na ye mais batindele mwasi bo mwasi wana awasa na ye malamu te donc ofandi pona ba imposer mais bolingo eza kuna te réalité ata do soki mokete bolingo eza bon siko kozala mutemba avantage ni yozana kozala monzemba o soko lobi na bali famille mobimba donc ba charge wana lemso koyaka na mutu na ngai bon kozala monzemba eza na ba makambo ebele mutu musu akofana na bonzemba a se préparer omoni a se préparer ti tanga okokisa ba besoin na ye nyonso nde akozwa conjointe bafandi omoni mutu mususu amona ne bapasi na vie na ya chômage asa ba classe na silisa mais siko tanga bani musala bino a jouir nanu na ba besoin na ye wana allez après ayo otala makambo mususu déjà makambo ebele ça dépend ya mutu na ye pite na kati wa bato pe eza mbali mususu oyo balba ya ko balate po ali ko zo charge ya mwasi te kozana na mwasi na ndako eza ba problème ebele soko kozana na mwasi lukolesa ye lukolatisa ye lukomelisa ye lukokipe ba soin makambo tout ye akoyi ko balate préférence na ye moko ke asala ba dépenser peut-être ça ko kima ba dépenser eza likamba okima ba dépenser nde na oto yebiso ba réalité mukile ndeti ndingo ba réalité mukile tindingo wana. Si vous êtes célibataire, il faut appeler quand même un plaisir, il faut appeler un désir, il faut parce que qui célibat wana ndeni na ko définir en penza parce que bat mususu aza célibataire aboyi motungisi moi aboyi ne motungisi alobi na préféré na fana ngamo mais ba désavantage eza ebele parce que l'avantage et les inconvénients vont toujours de pair jusqu'à la fin du temps soko o ezangi muso ezate ça anete contre quoi ozo mo mais sikoyo soko za yo moko eza mabe makasi ya mabe makasi muto akoza ne célibataire na balité d'une façon officielle mais na pembeni azana mutu na yango prétendu na ye moko oyo azalaka na ye mukola komona makambo esharmonize akokozwa ye bafani esika moko po bino mpe basi bozalaka na bamakambo ebele po mutu mosusu mwasi mosusu akoya okuta mobali na ye oyo prétendu na ye akokuta ye aza na makoki maso mais ntango kaka atie ye na ndako makambo mobali wana ebani kokita ti mpe ekiti mwasi mosusu akoya okuta yo bobanini ya zero boprogresse bokepe libela mosusu bozane kaka dandesi lelo bien lobi boye lelo bien bozokende kaka na rythme wana alors mpona kokanisa makambo nyonso wana ezala mpenza na vie moko ya normal eza pasi donc il faut zwa motu oyo ya solo nde balobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur ezokomona ezali na mobali mosusu ayebisanga alobi mama lingi ngai nakoki kobala te parce que mwasi soki ozwi aza na bizaleli mosusu ntango okoti na ndako okomi na bizaleli mosusu oyo ngai namona epai ya mwasi wana donc ngai nakoki lisusu kobala te parce que on vit qu'une seule fois ngai nakoki kovivre te na bacalvaire banda vie na ngai bobati nkolokela na se mabele yango na préféré nazala na ngai moko ke na vivre na moto oyo azopesa nga pasi donc ça veut dire quand tu t'es malade eza penza malamu te parce que nde na utaki koyebisa yo awa ezali ndenge obokwana
faut tala ndenge bato babokwamaka na bafamille na bango bamisusu oyo babokwami na bafamille aisée baza na bagenre ya comportement mosusu oyo mpe abotami na bafamille moko eza en dessous ya moyenne baza mpe na genre ya comportement mosusu mosusu akuti déjà na famille na ye basi babongisela ye makambo nyonso mais mosusu abandi koforge à partir ya ye moko ti amata nango likolo mais soki akutani na bamikakatano ebele banini tout ça akoprefere afanda ne ebe ye moko nafanda nanu nazwa temps ti ekome na lelo yo mpe ozozwa mpe temps wana ozokola mais sikoyo nde yo ozali mpe boye oyo moko aza mwa pembeni ozalaka lese te ozalaka lese te pour le moment naza à l'aise très à l'aise oza à l'aise bongo sikoyo mpona baoyo baza na ndako ya libala oyo aza na mwasi na ye na kati ya ndako ya libala baza ensemble mais asufraka tout moment aza à l'aise te azotambola malamu te azolia malamu te mwasi azonyokola mwasi azomonisa pasi yo okoki koloba nini mpo yo ozovivre nanu sel yo moto oza nanu sel oza na mwa moko peme yo okoloba na ndeko na ndenge banana motuna nalobi boye yo sikoyo ndenge ozali oza marie te oza célibataire mais ozangi mpe mwa motu bupandi te mpo oza mobali sikoyo eza bandeko mosusu oyo bazosouffrir jusqu'à présent na kati ya ndako na ye mais azali à l'aise te mwasi akomisi ye lokola papier moko boye réponse na motuna wana ezaka moko yo sikoyo olobi oza no à l'aise ndenge oza na yo kutu boye yo kokoloba na ndeko na réponse na motuna ezaka moko eza manque d'organisation parce que soko nzambe apesi so libala wana mpenza eza ya nzambe apesi yo ya mokumba wana akopesi mpe na bamoyen apesi na bamoyen donc eza kaka organisation bamoyen ndenge nini tolobi ke mobali aza na bamoyen bamoyen mpenza ya koleka te aza na ye bien apesaka mwasi alata mais mwasi nde azokotia mobali à l'aise te donc asalaki choix mabe donc azokotia mobali à l'aise asalaki choix mabe maleli choix ezaki ya mabe yango nango toyebiso bamosusu baimposaka bango mwasi mosusu yo moko oke kolinga évidemment na kati ya maloba te évidemment nyonso ebandaka neti na mwa bahypocrisie moko boye ezala kota mobali ezala kota mwasi mais ntango boya koyebana sikoyo c'est par là oyo banomona bagriffe ya bato bani boye banomona bacapacité na ye ekokani na oyo yoso te mais la l'air wana sikoyo yo koloba ye mpe de même abandi mpe komona ndenge wana mobali azalaki nanga bien me ndeni bachangement de fréquence esalami boye abenga mpe ye mpo nakoma boye et surtout soko mwasi atangami koleka yo justement sikoyo tozoloba bandeko mobali nini question nanga nde yango wana parce que aza na problème wana azali na mwasi baboti azosala mwasi mpe azosala mais comportement ya mwasi oyo ezopermettre ye te azala lokwa mobali ezopermettre ye te azala calme azala posé sikoyo lokola basalaki libala donc libala awa libala ezalaka c'est pour le meilleur et pour le pire awa libala ezalaka c'est koti mokolo nzambe akokabola biso donc mwasi asala o ndenge alingi mobali asala o ndenge alingi yo olobi te eza kaka libala tika na vanda mais sikoyo na kote na o ndenge nalandi olobi te nga nde kutu naza bopulema nazali nanga bien naza nanga bien mais pas très bien mais bien bien nabi très bien te bien sikoyo mpo na ndeko oyo wana ye aza na ye na libala azosouffrir ndenge wana yo koloba na ye nini mpo yo oza na ka mosusu oloba nini conseil nini yo koloba so oza ndeko so oza camarade nao ntango bato balinganaka bato mibale eya na butu eya na moi bango mo bayebi ndenge ya koarrange makambo na bango parce que une troisième personne aya kopesa bokokoyoka est ce que bocomprendre makambo na ye to bosaisir yango non wana ezalaka fantaisie tobengi moto aloba boye mais ekosuka kaka entre bino mibale nzungu na nzungu eza na mofiniko nango omoni so mofiniko wana ekoki na nzungu wana te omoni ke eza malamu sikoyo singe na biso ezali ke mobali ya monzemba to mobali ya célibataire azopesa bavantage nini ezali na kiseliba ti sikoyo paul ezopesa ngai bavantage te
Avantage. Nous avons besoin d'avantages et de désavantages. On peut se rendre des avantages, mais avantage les animes. Avantage on a quoi pesa yo. Avantage les animes que ça la monter. Avantage on a quoi pesa yo mususu et ko plaire batute. Ils ont un problème yo. Parce que mon toisa célibataire. On est allé yon. Un an. Moto contrôler azate. Ako bima naye, azongi naye era lingi, moto retourner boye azalite. Ndawe ko za ngo salite ayebi ke na okombola ngo ler moko parce que mutu ko tala ba makamona alite ako melane masanga zonga alango na ya koti ala na ye ozomo na za mutu mo demande explication ezalité donc so po yo lali na yo o lali na opo ko kantate ala bi fona kipe mutu mo boite na date omoni de ezali avantage mais avantage ngo ezape ya mauvais goût eza malamu penzate mais ne pose na mutu penza koko kipe yo eza bien mais eza pe bien te moni mais siko eza la mutu bilambe comme salite yo moko sokola mama kamebele yo moko sala yo mama kamebele na poto pe mibali basokola bilamba na poto mibali basokola basani na poto mibali balambaka na poto wane comme professeur musane yango wana wane comme professeur musane yango nous avons outi musala aye madame azakita kina musala ye a remplacer ye pas sokola bilamba soki basani ye pas bon siko so yo sala mabeni ezali so attaque marié kuta zo sala bon attaque célibataire sala on te point célibataire la bika na sana temps tango pe eza ko kende kaka ayebika na sana temps moto akontrole ngazate na otuna nga o bona boye aya ko na la na otuna o sukola te moto akontrole ngazate afanya na ye calme donc problème yate so wazana na likamuna osala ya ko bima are pasata chemise ne mo na pantalon mo bimi na kay musuzo wana osala ngo après mais soko za na mutu yende à contrôler parce que la maison c'est la femme. Mon yende muta ko contrôler ba biloko nyo sa hôtel ne loko on a place nango. Ozomon. Et puis oza ko se sentir protégé parce que complémentarité wana et ça la rappelle moi bien. Eza bongo kasi ça ba to lo bangande mibale. Eza la mibale po atozo lo beni ba mibale na to lo ba cité. To na mibale. Eza mibale mususu akima kawana lobi ya bala la société pour libala ezali libala eza passe libala eza mindondo libala eza ba problème. Donc oyo olobi obali balinde ngambo. Yango mbani so préférable na place na ke bangambo wana tikana za tanga moko po yo moko to ko bango déjà bien avant que mutu surtout asa ma po bala ti. C'est ça. Mais tango ozu engagement wana yeba ke oza na ba obstacle belé oyo ko franchir et puis oko kango parce que tu t'es préparé à conséquence. Oko ko ba niveau c'est ça la mandine. Et ça, il faut trouver mutu bien, il faut choisir un malam. Bon, choisir malam, ça la on dégage. Choisir malam, puis tu choisir malam, on ça choisir malam. Bon, divorce, on y a kamba, mon son bébé aller bébé kamba, non. Il faut bébé et ça la moi et belé mutako ko digérant malam muté. Ah là là, mutako digérant malam muté. Allez. Il faut que na bangoti na kawana ou bien mobile ozo ça bambé moi ça baniko ko expliquer moi pas bane on a yo to na babote na yo banini mais ça n'a pas tenu yo maintenir kana décision il faut que parce que mutu musu ça bouche déjà je mécanicien na ndenge oyo za na ona ndako omona ngo kunati kuna baza osalo ya ndenge mususu o juger bon na ba pression pour zo ko no juger bon non yende bien mais babilo kwa na esuka peka mabeka il faut soit penza moi so ya solo o akokina yo ya solo tango mutu akufa ka yeba na teke akufa tango mutu likambo zoye ebite ke likambo zoye ko zope ko zo mwasi malamu nde balobaka eza bénédiction donc nzambe vraiment no po comment on appelle longité mutu ye mo petango zo tambola abateke ngala o ya zama benga na linga ete mwasi mutu ye sasa na ibeka kake azwa mwasi ya malamu mais surtout ba que soit arrivé que ozu mwasi ya mabe wana kutu donc moi libanda lisona mse saraki kaka to yeba kaka ba avantage ezalaka na célibat na ba désavantage sikoyo soki Paul aibisi biso ke ba avantage ezali obimi na yo tango kozonga mutu tuna azali te soko lingi kolia olie na yo tam suso lali ozali pe la société ke nazala mutu boko awa il faut na s'occuper na ye sikoyo eza na ngopete donc ndengo kenaki ndepo ko kozonga okipe ko lala koto kenaki ozongi na olobi demande d'explication ezalité okokino ko sala mutako funda yo azate mutako keno kangisa yo azate obondo avantage alobi yango wana po mobali mususu azana libala neta azana kasho
ndako na ye moko makambo na ye moko mais cachot oza à l'aise te na place yo banomema bato ekomi komema yo yango na préféré ye moko amimema lisolo oyo na dédia mingi na camarade na munene Louise Adio aza na France Emani Magema aza na France ya Claude Kituka aza na France na pesi bino bambote ebele bino tolandaka nga bino mutu bokonseyaka nga bino botindelaka nga basujet tozalaki na polo lelo tosololi na oyo etali baavantage badesavantage ya kozala monzemba bino na kana bino nayebi te soki bomoni yango ndenge nini bino nde bokopesa biso babiyano babituna ndenge tolandi eloko tolobi boye na kote na biso tomoni boye na kote na biso fale ezala boye mais oyo mpo nalobi ezali ye mpo na ye eza ndenge wana ezali mpo na bino moto tolandi te mais ezali mpo na ye kaka wana eengage ye baide na ye mpo na ye asepeli azala na ye nanu boye mais elingi koyeba teke azangi obenga bao banani bayele ya solo balandi ya Congo Impact News nalingaka bilo mingi bokoba le ya iteka mwasa mundele bambote ebele ya yo yango oyo nalingako mingi mwasa makasi mpo nayebi te oza na bandeko oza na baninga de partout soki mpe mwa eloko moko baliliso na bina banotanga bango awa tosala des jours nga lobika moko mibale misato bao balibanda baolanda yo na dédié bambote mingi epai ya bamasa na nga Théo Siala Constant Lemba honorable alolo baza ebele bakomba Jean Robert mama Bonzemba Siska Tutu Justin baza ebele Pablo liste eza molai donc oyo baki bakomona baonte baexcuse nga ala kaka minute eza moke ya solo tokomi na suka ya émission na biso na sepelaki koyamba yo nabosani tamukiala sum sabwa mi directeur RTC tamukiala sum sabwa me yayo yango wana confrère yango wana bayaya kala ya RTNC bambote ebele donc tozalaki awa na tongoni akomi na bandalungu abino tolanda so de partout bambote ebele tozalaki na komi na bandali tolobaki boye oyo asepeli tosala émission epa na bango na balabala na bango bino tolobali banda bolingi bomona esika epa na bino ndenge ekoma bobenga balimero ezali bobengi bobi bokende na balabala na biso na commune boye botourne liboso na biso to na balabala na biso tomona ngo ndenge ekoma malele na bosani na ser na nga Silema oyambi biso na Silema nta yambi biso ye pe bambote ebele tokoto bosana ye tokoto bosana ye Silema bambote ebele na pesi pe touch bolumbu bambote ebele eleki donc eleki papa Michel on a biso de loin kuna Christian bambote ebele na mona olanda biso en tout cas muta assistant biso pezaki Irene Bulembe azalaki awa bambote ebele adi yo na bosa la rote yo ndo mutu tala kaka Emani Magema tala kaka ya Claude Kituka tala kaka bambote ebele ya bino ngo botika malamu to kutana na émission tozali ezali koya veta yita yana sima bilili basalem ko bana musala nao